Félix Antoine Tshisekedi. Regardez, ex-prisonnier, Boutala Moussala, notre président a commis pour encadrer Bango, peuple congolais. Bota, Boyoka, Binomoko, Denge Ete, a commis encadrer peuple congolais. Service national. Binomoko Skoyo Bota, peuple congolais. Notre président fait changer les choses. Tout le monde a un président, il y a un peuple congolais. Binomoko Boyoka, Bota, Misala, il y a notre président. Service national, ex-prisonnier, commis au travail. Peuple congolais. Écoutez, écoutez. Écoutez. Commandant Omoni, biso tozali ba premier bataillon. Bataillon Bosso, Bakotara Zamba. Tolandi formation na biso na bokebi banso pe to sisi yango. Affectaka biso, kendara kananga. Mais na ordre mon commandant civil national azongi si biso na kanya makasi c'est pour na ko former ba petio baye. Ba un jour ba koma pe ba commandant lokola biso. Ko biso pe to aka lokola bango. Mais la discipline na règlement militaire autosi to komba ba tête de la nation. Yango mokonza bi kaka bino moko. Bozo ali susu bande kona bino bo former bango. Nini bozali comment la formation est-ce que bazali ko s'adapter? Vraiment baza s'adapter très bien. Différence ces alliés. Pambaté il y a pas de ces arasso au tindi mwana ayokité. Mais tant que tozo tinda malamo bazo tosa. Pe bazo sala donc discipline de chez côté 4 na bango. Discipline les alliés 4 na bango ba parents ebele bazali kolela. Bon to le bébé mais moi ba parents mususu wana bazana information ebele yakanya makasese. Bazali kolela balobi bana na bango baye kokufa kotoyo bazali kobeta bango fimbu bazali kopimela bango biloko kolia bazali kokufa nzala yo koyese ba parents wana nini négatif ils a mensonge formation ezara ko dike moi ezara fimboté biso promotion o biso to zongi ko ya ko encadrer bato eza moral ndeni ni moto ayebi gauche te yo mamo bete fimbu ezara te ngala za instructeur na webisa gauche ezaka boye droite ezaka boye nde yango eza fimbo te moto na moto aliaka ration chaque jour commandant aza droit kokanga ration moto te commandant kopimela mwana biloko olia te ba méthode ezebele mpona ba oyo misu bazoyoka te eza fimbo te ezaka moral pamba te moto ayebi eloko te yo lakisa ye yango moni ntina commandant service national asengi biso moko babatisere to encadrer bango pour balanda discipline un jour on peut pas comme lokola biso vraiment yo le binin bon en tout cas Chiwo Kasam Kaberi héritier de Kombo Nangai Nazali commandant premier compagnie 9e bataillon en tout cas formation zo kende malamu nyonso obozo kana Kinshasa eza ba mensonge mais biso toza recruté na service national banda le 4 novembre 2020 ba famille na biso bazaki na matanga bakaiso kwa peut-être kufi mais awa lelo to koma ba agent to koma ba tiers de la nation to koma kotonga mboka na kolesa mboka awa nyonso bozoka kuna eza lokuta soki oza na mwana yo aza chômeur aza na musala te aya na service national bazoboya mutu te ba jeune ya lobi yo bakotonga mboka ezali biso en tout cas na félicité bino nyonso oyo bazolanda ngai vraiment na ba chaîne nyonso je crois nzambe apambola bino apambola pe général Kasongo Kabwite Jean-Pierre général major commandant service national en tout cas Moussa Malamu président Fachi Beton Chilombo en tout cas to sepe na yo mingi parce que au futaka ngai pe olatisaka ngai kitoko nazaki na musala te lelo na komi na musala vraiment na sepe mingi na président Fachi en tout cas félicitations ebele pe na bala na bota mais nazalaka na moi cité ezali à travers ya musala o nazui en tout cas na sepe na bino nyonso nzambe apambola bino général Kasongo Kabwite Jean-Pierre félicitations donc nzambe apambola merci peuple congolais regardez service national ex-prisonnier notre président a commis pour encadrer bango peuple congolais chaque 6 mois tonne ya masangu Sabi a commis kosomba masangu et panabiso c'est incroyable c'est du nouveau peuple congolais regardez Zambi a commis kosenga aide ya masangu na Congo RDC et salamate. Regardez, notre président Alingi et Toto Bandako Salabilanga Congo et Kotombwa. Peuple congolais. To Bandako Salabilanga Congo et Kotonga. Et Kotombwa. Je crois à notre prophète Simo Kimbangu qui m'a dit que Congo est changé. Peuple congolais. Au revoir.
Merci à notre président, Félix Tshisekedi. Tozwana nous président Yamayele Boyete. Peuple congolais. Nan bakosa binote. Peuple congolais. Tozwana nous président intelligent Boyete. Aye ko changer Congo. Président aye ko changer Congo. Notre bofungo la misu. Bolanda biyoka yokate Congo eza munene. Et kobonga sikoyote dans 10 ans dans 15 ans Congo est outil na morgue. Congo est outil na morgue. Notre président a commis qu'on ressuscité un gros malem. Et commis qu'on zonga. Félix Antoine Tshisekedi. Regardez. Ma ex-prisonnier. Moutala Moussala. Notre président a commis qu'on encadrer Bango. Peuple congolais. Bota. Boyoka. Binomoko. Denge était a commis encadré peuple congolais. Service national. Binomoko Skoyo Bota. Peuple congolais. Notre président fait changer les choses. Tout le monde a notre président. Il y a peuple congolais. Binomoko Boyoka. Bota. Misala, il y a notre président. Service national, ex-prisonnier, commis au travail. Écoutez. Commandant Omoni, biso tozali ba premier bataillon. Bataillon Bosso, Bakotara Zamba. Tolandi formation na biso na Bokebi Banso pe to sisi yango. Affectaka biso kendaka kananga. Mais na ordre mon commandant civil national azongi si biso na kana makasi c'est pour na ko former ba petio baye. Ba un jour ba komape ba commandant lokola biso. Au biso pe to lokola bango. Mais la discipline na règlement militaire autosi to komba ba tête de la nation yango mokozabi kaka bino moko bozo lisusu bande kona bino bo former bango. Nini bozali comment la formation est-ce que bazali ko s'adapter? Vraiment baza ko s'adapter très bien. Différence c'est ali. En maté il y a pas ces araso tindi mwana ayo kité. Mais tant que tozo tinda malamo bazo tosa pe bazo sala donc discipline de chez côté 4 na ba. Discipline ezali 4 na bango ba parents ebele bazali kolela. Bon to le bébé mais moi ba parents mususu wana bazana information ebele yakanya makasese. Bazali kolela balobi bana na bango baye kokufa kotoyo bazali kobeta bango fimbu bazali kopimela bango biloko kolia bazali kokufa nzala yo koyese ba parents wana ni négatif ils a mensonge. Il y a mensonge. Formation ezara ko ekodike moi ezara fimboté. Biso promotion au biso to zongi ko ya ko encadrer bato. Eza moral. Ndeni ni moto ayebi gauche te. Yo mamo bete fimbo. Ils ont raté. Ngala les instructeurs na webisa gauche ezara boy. Droite ezara boy. Nde yango eza fimboté. Moto na moto alia carasson chaque jour. Commandant a droit au kangaration moto te. Commandant ko pimela moi na biloko oliate. Ba méthode des ébélés pour na ba o misu bazo kati eza fimbote za ka moral pamba te moto ayebi eloko te yo la kisaye ya moni tina commandant civil national 5 biso moko ba bâtisseur to encadrer bango pour balanda discipline au saison un jour on peut pas comme loko la biso vraiment yo le binin bon en tout cas Thio Kasamkaberi héritier de comme on ngai nazali commandant premier compagnie 9e bataillon en tout cas la formation zo kende malamu nyonso obozo kana Kinshasa eza ba mensonge mais biso toza recruté na service national banda le 4 novembre 2020 ba famille na biso bazaki na matanga bakaiso kwa peut-être kufi mais awa lelo to koma ba agent to koma ba tiers de la nation to koma kotonga mboka na kolesa mboka awa nyonso bozo ka kuna eza lokuta soki oza na mwana yo aza chômeur aza na musala te aya na service national bazoboya mutu te ba jeune ya lobby ba kotonga mboka ezali biso en tout cas na féliciter bino nyonso oyo bazolanda ngai vraiment na ba chaîne nyonso je crois nzambe apambola bino apambola pe général Katsongo Kabwite Jean-Pierre général major commandant service national en tout cas Moussa Malamu président Fachi Beton Chilombo en tout cas to sepe nayo mingi parce que au futaka ngai pe olakisaka ngai kitoko nazaki na musala te lelo na komi na musala vraiment na sepe mingi na président Fachi en tout cas félicitations ebele pe na bala na bota mais nazalaka na moi cité ezali à travers ya musala o nazui en tout cas na sepe na bino nyonso nzambe apambola bino général Katsongo Kabwite Jean-Pierre félicitations donc nzambe apambola merci. Peuple congolais, regardez, service national, ex-prisonnier. Notre président a commis qu'on encadre Bango. Peuple congolais, chaque 6 mois, Baraton Yamasango Sabi a commis
Kosomba Masangu et Panabiso. C'est incroyable. C'est du nouveau peuple congolais. Regardez. Zambie a commis Kosenga aide. Yamasangu na Congo RDC. Et Salamate. Regardez, notre président Alingi et Toto Bandako Salabilanga Congo et Kotombwama. Peuple congolais. Tobandako Salabilanga Congo et Kotonga. Et Kotombwama. Je crois à notre prophète Simo Kimbangu qui m'a dit que Congo est changé. Peuple congolais. Au revoir. Merci à notre président. Félix Tshisekedi. Tozwana nous président Yamayele Boyete. Peuple congolais. Nan Bakosa Binote. Peuple congolais. Tozwana nous président intelligent Boyete. Ayeko changer Congo. Président Ayeko changer Congo. Notre Bofungo la Misu. Bolanda Bioka Yokate. Congo Eza Munene. Et Kobonga Sikoyote. Dans 10 ans, dans 15 ans. Congo est outil na morgue. Congo est outil na morgue. Notre président a commis ressuscité un gros malem. Et commis zonga. Ba maseba masolo ya kwanga botikela bateke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa. CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.